Non, les cordons doivent venir. Allez d'abord là-bas. Attendez d'abord, attendez. Déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à gagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à gagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Oyo bazalaki rendu pe bazalaki basusu bakangami po basusu babundi tokangi bakokoka bazali bandeko na biso ya FARDC tolobi boye bazali bakongoli biso mpe tozali bakongoli bazalaki na mosala oyo ya bango esengi basala bazali kosala me oyo bango atindaki bango bazali mokonzi ya mboka na bango aabandone bango dabord abandi koboma bango na nzala abandi arekrute bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango babunda babengaka bango bazotia bana badroge bazopela bangi meme baoyo balekaki lobi na frontiere bakangi bango baza na basaki ya bangi aza kodroge bana mpe aza kokosa bango peno bokende mpona kokende kobunda mpona kokengela regime na ye ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption ebele bazali bo baza na bango susu bakomi na poste ya kokende susu mosala ya soda te oyo bamoni baza tellement desu bazali bakongole bakovivre lokola bakonti kotika bango bakokende kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation et puis kopesa bango mayele ya armée ezalaka ndenge nini et puis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution mais bamosusu bazali babatami baza koloba keno bango bazali kaka bakoya kobundisa biso awo wana révolution ekobundisa bango na révolution kosokipe na bango nde yango mpe nazosenga na population ya Goma bazali ebele basusu baza kobatama
bakoti na bafamille balongwe bilamba babombali babanda ti babima bazongisa mandoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanda te mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko totoyebake non bato bazalaki na boloko ezalaki na catégorie ebele ya bato bakangami kuna pour des raisons politiques bana neti ya balucha po kaka bacontredire bakandwa soki okei na Kinshasa lelo nombre ya baprisonnier oyo bazali baprisonnier politique nombre ya bao bakangi bango po aza ndeko ya nanga aza ndeko ya bisimo aza ndeko ya makenga bakangi mosusu kaka po bamoni ke nimero ya nanga asalaka erreur enregistraka nimero na ye baza na baanere bakashe ya banere baa na bakashe ya teniaka bazotortire bango. Oui, c'est un vrai problème, et ça a raison pour laquelle tu peux libérer le monde. Kasi na kati ya baprisonnier ezali mpe na bacriminel oyo bakokoma danger mpona société danger mpona société mpona nini kaka autorité ya lelo te mais mpona population mpona wana tokotrake bango tokosenga collaboration ya population tokosenga collaboration ya mutu nyonso na baservice ya intelligence na biso totrake bango epuis mutu soki aza na information sur bango zongisela biso mais ça fait partie ya biloko biso ezalaki epanzami na bato wana bato bakimi bango nde bapanzi batumbi et c'est ce que nous voulons construire tolingi totonga na mboka. Nous voici à Goma. Goma est libéré de la dictature de Tshisekedi. Et nous le disons chaque jour, Tshisekedi doit partir. Et nous invitons tous les Congolais à venir nous rejoindre. L'AFC 123. Nous sommes à Goma. Et voilà, nous contrôlons la ville et entre nos mains. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly, quickly. Jump, quickly.